coup d'état ezaka na musicien moko nda osala baninga ne ba musicien eza ba musicien mso babokola bana bakima bandaku tellement réputation bana ebeba bakomi okota na basite ya pornographique balukaka mwana moko bakokana na mwana Kofi babimisi bakosa bato mwana Kofi botala video atsali e revese ke za nango mwana Kofi te ba créer lisusu mwana Fali e revese za nango mwana Fali te ba créer siko turo pa mwana héritier. S'il vous plaît, abonnez-vous. Soki toza ba ranking to sala ba ranking entre biso na biso oza nanga ranking yaka ko affronter nga en face koluka mwana na ngai te bozo luka Eritiana na olinga muta déstabiliser te nga pena place na fandi mutu obando déstabiliser net Eritiana wana kutu na otia Héritier pembeni. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nga seri Héritier boti mwana wana nga na wana boti mwana te mais mai na nga na ya Héritier zaki na même puissance ya otia zemi. S'il vous plaît, abonnez-vous. Innocent razolo bela 80 millions de vies na yewana. Ezo déranger ba vie na yewana te. Ba vie na yewana Innocent tout à tolo na 80 millions de vies. Et déranger ba vie na bango te. Mais nde kona biso ko bino mundi boyo lo bela 12 millions de vies nde komi problème. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mais ba nombre de vies ya Innocent ndezo convaincre ngai te posted de martyrs Innocent ko kokango te. S'il vous plaît, abonnez-vous. Yo yebisanga lelo ata JB ata Wera ata Kofi bakyo beta stade ata basali mpiaka ba lo bakeno ba stade aussi to buka na biso ngo Kofi abeta ngo balebele JB abeta stade de martyr 3 fois plein à craquer Wera abeta ngo soki combien de fois ba plein ata lelo ba pesi bango stade basali mpiaka bango si ba basi basala devoir wana kala. S'il vous plaît, abonnez-vous. Robi nozo discuter na yaya na yo maramba ba nombre de vie. Papa na biso Gentini Ngobila gouverneur pesa bango stade autorisé bango ba beta. Totala soki ba kotondisa. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, c'est le vôtre Elésir bébé de la presse. Quand il y a un s'abonner massivement à la film, d'actualité à Bino. 100% là, Alona présenté invité Nangaï, na personne ba vient nga mingi Jiclèche Wabelo, Yannick Onyenze, Junior Galon, joyeux anniversaire mon vieux, la personne mode de ce que vous allez, Anouchka la légende de ce que vous avez personne mode, Olivier Mozo la personne mode de ce que vous avez. Là on a ma patron ya film Ken Piana Makizembe, l'homme de Pitopale. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Eliezer, bonjour na maman Sidéji Mampalta, maman Pasteur. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi, bonjour prophète Moïse Kabodi. Batutu ba landa biso na pesi bango mbote, obosani mutu na yo Gilles Kwangolo nzoso na Turquie. Donc ba patu lukuba, batu baza vraiment ebele, vraiment bazolanda biso ba fanfa bokelo. Donc ba Placide et bio mbote na tout le monde. Ken pe na chaleur oya ki na poto zon ki ba vidéo ne ko ta pamba mais to wona ba fan ya film ba zo déclarer pe na ba vidéo zo ko ta te ndingo ndo ko tsango ilo ne zo justifier. Bon moni premièrement na nous to kenda na kenda poto na travail ki trop na zongi pe na travail ki quand même makasi mais il faut bande ko nyonso tout o bazo lela kenoken. To somo nozo travailler ba vidéo penate na chaleur au travail ki nango na travailler penate na sens que kaka bino moko batu botinda ke Ken Piana tozomona ba video bele tendenge to santaki
bino moko soki na bai na sala ba video ebele bolinga ebo bambelanga keno ken baninga bana matanga me yozo sala ba émission yo yebi to okufela mama Malika to okufela mama ya Valdi balandani na batamo ko kaka donc elakisi ke baninga bazana mawa batoto sala kana bango donc mawa wana vraiment elataki biso nyonso tout yango esalaki kwa affaiblir musala mwa mukepo na mituna ki na lobi koma makambu ya somo boyeli ka biso fimbu na fimbu to pede ba mama mibale na mbala moko mama Malika après to kundi mama Malika même semaine to yo pede mama ya Valdi Tambwe esalaki vraiment mutema pasi et décourager nga kutu makambo ebele na bi moyena sala makambo ebele zate po ba mama mibale bake na moment moko vraiment na zelaki bakunda pe ya Valdi après tozongela ba activité mais na minicho vraiment batu ba sepela po tozongeli musala comme il faut ozongela musala comme il faut ken piana ni habité les anniversaires ya faire na vie de loin ni habité vie de loin au espoir ici là kana mokili au batu bele vie de le poison vie de la konni le anniversaire ni habité ceux qui aiment rosa là ni habité ba commentaire ni rosa na ko mona sunza mazobata na ndeko na biso bon na lobaka ka nazo modir nanu bandeko nyonso basala likopa po batie la vie de loin poison en tout cas nzambe a confondre bino vie de loin a kendaki baso médicaux na ye merci na maman Olive balobi place batu ya mokili batie point nzambe ye moko ayebi kaka ozo comprendre la vie de loin azali artiste oyo asala na ye mutu mabete je pense nga lelo ezo sala nga plaisir et sala nga ba chair de poule kotala ndeko na biso vie de loin azo fêter anniversaire na osenga nzambe wana kaka o abatela ka vie de loin apese lisusu bane ebele apambola vie de loin parce que bato ebele baperdaki espoir pour na vie de loin mais vie de loin pena musala na ye lakisi biso ke asimbela ngo kisi te nzambe nde mutu apambola ye nzambe mutu amatisa ye nzambe nde mutu abatelaka ye donc vie de loin ba joyeux anniversaire na yo donc nga kotala ndenge bandeko ba poster ba photo vie de loin nga pesa linga plaisir makasi et ça le plaisir ken piana na biso mikolo a faire ba vie et ndongo ya blague te ken piana na bité na film pende to kota ba vie boy osomba kango to darandeni nga de depuis na banda musala oyo na yebi tricage ya makambo ba vite bon na yebi pete soki marché moko bo ezalaka basombaka ba vie nga fimbu na nge banda na 1 abonné e kende na 2 malembe nga ko na ba abonné à danger te nana nga na ba abonné à danger te mais na mona ka batu mususu ozalaki na ba abonné ko leka ye o mona ka mutu uwa mati bon to yebi te ba abonné ngo batu mususu soki bazo somba soki eza ba abonné normal to yebi te parce que baninga mususu o to bandai na bango bakoti ba émission politique balobi kuna na ba émission politique ba abonné pe bazalaka ebele donc pona nga pe na koloba ke basombaka ba abonné na témoignage nango te na yebi marché wana te na yebi zando nango te biso soki émission sali nango 100 vie sali nango 100 vie soki pe sali 50,000 vie sali 50,000 biso to sombaka te to forçaka na biso pe nature te biso forçaka nature te loko mona ba popo ya frère na yo Robino monde bukolo bake à côté internet liboso papa chéri na bike communication ne taki plutôt pas le niveau moko na poto na bite ken pen rose na loko Barcelona te bon omoni batu nyonso surtout musique eza lisolo ya époque omoni ba succès o ba papa chéri ba wera basala soki série na pena internet ezalaki à la page net lelo nasi balinga babando sala ba millions de millions ya ba vie mais bango bakutana na chance wana te ba oteka ba album net ba TH ba oteka ba album net ba Kibwisa Pipa ba oteka ba album net ba Titanic ba oteka ba album net ba Solo la bien ekutana na chance te ya vague internet mais ba nombre de CD vendus ya bandeko na biso ba artiste musicien ba wera ba jibe wana basali ba succès oyo lelo mutoko oloba na salaka ba 20 millions de vies mais est-ce que sali succès oyo ba jibe na ba wera basala pour 1 million de vies soit 20 millions de vies etambusi yo wapi ba jibe basala na bango ba vie wana te mais tala ba tourner ba leader a wingia na basala
baprouva biso babeta bamiziki ya banombre de vie te, mais basala makambo ya minene koleka na bainonsa oyo baokanga ba 80 millions de vie. Est-ce que inonsa soki bapesi yo stade de martyr na ba 80 millions de vie oyo oki osala na site soki ya Diamond? Est-ce que inonsa otondisa stade de martyr? Que 80 millions de personnes ano yazolo ba 80 millions de vie. Est-ce que inonsa soki totieli ata 20? Est-ce que inonsa otondisa ata 20? Ata kutu veledo makitambo inonsa otondisa te. Mais ba jibe ba wera bazana bango na ba millions de vie te. Mais babuka ba stade na ba stade ya ba Afrique babuka yango. Nga musicien wazo convaincre nga na ba nombre de vie na ye soki eza ebele na lobaka ezaka afali na kofi bana ba nombre de vie ebele ba nombre de vie na tomona ka valeur nango babuka ka ba stade ya Afrique. Bazo buka ba stade ya partout na monde. Fali asala ba tourner combien? O sentir que pena que non ba vie a fali eza ya ye. To mona kango na ba épreuve. Mais ana ba vie mususu ba to mona pe clair ya ba vie mususu te. Yo sala ba vie ebele mais ba tourner zate. So ba vie wana siko musala nango zani. O sala ba vie ebele ba otia na Côte d'Ivoire boy. O zo beta en plein air mais batu bazate mais o ganga na sala ba vie ebele. Donc il m'a trop. Ma trop mais ken bien. Apparemment ba vie ya Robin na zo soka batu mususu ba o ba sala ba 12 millions de vie te yango ba komo konele ba komo kenela ninga likunya. Non, ba nombre de vie à Robino, ngana féliciter aza jeune moko encourager aye lelo soki to compter ba artiste congolais o ba sala ba vie na YouTube, to banda na Fali, to ke na Kofi, to ke na Innocent, après to ke héritier, après Robino mundi boye ko coller héritier. Donc moi je pense ba o ba za na liste o ngana tangite e ko so ba ngonyo surtout. Et on sait pas on a surtout mais Innocent lobby lelo a lobby na misa papi mo bi aza grand peintre en musique parce que a sali 80 millions de vies na YouTube aza grand peintre dans aza parmi compter parmi ba grand ya musique ya Congo. Bon, kozala compter parmi ba grand musique ya Congo qui par agité. Pour nga Innocent za na raison na peut-être aza parmi ba grand ya musique. Pour déjà asali ba featuring na ba Diamond. O sali ba 80 millions de vies aza parmi ba grand ya Afrique. Les lots qui sont artistes et musiciens, dans le 21e siècle, le nombre de vies et unités de mesure, ils ont mesuré chaque artiste. Ils n'ont pas résolu 80 millions de vies na yewana. Ils ont dérangé la vie na yewana te. La vie na yewana innocent tout à tout na 80 millions de vies. Et dérangé la vie na bangote. Mais de qu'on a vu sur Robino Mundi Boyalo 12 millions de vies, n'est commis problème. Tout le monde a dit que Innocent bengi sa na ba festival ya minene ya monde. Et là qui que ba nombre de filles na ye sala kawana, yango zo sala ke ba azala invité na ba cérémonie ya minene ya musique ya monde. Et ça peut mabete soki lelo Innocent na age azanango abandi pa osala makambo ya danger azaka mutu to betela maboko. Mais ba nombre de filles ya Innocent ndezo convaincre ngai te po stade de martyr Innocent ko kango te. Innocent za mutu nenga dembelika na sima ya Diamond. Et c'est la place Diamond qui obeta place moboé, il faut ba benda keneti singa ya ko dembela. Mais que Innocent batela stade moko ya Congo et si ekosimba nango te mais aza artiste ya ko féliciter. Ndenga zo kende wana so ya bimisi sia mususu. Et betil so ba 80 millions ata 50 millions. So ya komi nango ata 4 to bando compter pe parmi ba éléphants ya musique africaine. Quel peine, parmi les femmes africaines, mais bino mora o mora avec émission mo saki mais ça faut dans le répertoire au Robert Ranze mongote sozo ba bongo les femmes asa UPA pe ba komi na ba répertoire Innocent pas za UPA komi na répertoire na ye to boya poani Innocent yo pe ba pesa wana e betaki ba chinois ba binaki ba te belé ba binaki mais a komi na orande ya succès te ke ba tie le style de martyr awa. Au moni lelo na Congo soki ba pesi Innocent ka style de martyr ezaneti ba vide carrière ya Innocent Robino Mundi ba ya na écoute belé ba ko ka style au moni na minute yo muto autonne sa style de martyr ezaka fali c'est tout ils un musicien mon côté autonne sa style de martyr abovu quoi ba vie quoi déjà ba démontrer biso si ba beta ba tondisa ba jibe ba beta ba tondisa ba wera ba beta ba tondisa yo yebisanga lelo ata jibe ata wera ata kofi ba kyo beta stade ata ba salimpiaka
baloba ke non ba stade aussi to buka na biso yango Kofi abeta yango balebele Jiba abeta stade de Martyrs 3 fois plein à craquer Wera abeta yango soki combien de fois ba plein ata lelo ba pesi bango stade basali mpiaka bango si basi basala devoir wana kala to senga nde ba jeune ya lelo Robi nozo discuter na yaya na yo makambo ba nombre de vie Papa na biso Gentini Ngobila gouverneur pesa bango stade autorisé bango ba beta totala soki ba kotondisa na ministère de Martyrs ya munene ba pesa bango Velodrome po soki to bandi obimisa ba archive ngana na ba image ya ndeko na biso azo discuter na Robino makambo ba nombre de vie naza na ba image o ba beta na stade ya Velodrome soki na lobi na bimisa awa bango ekomaka problème ya tie bongo kaka po aza mutu ya fali basala mpiaka na stade Velodrome babeta Deschamps bakimi bana kitambo bazomela bango nasa ba archive na ponga na film ndule na babeta première chanson stade etonda deuxième chanson bakibima bakimi mutu asalaka plein na stade Velodrome ezaka Fabregas wana tuna bana kitambo nyonso to ba oyebisa à part là de Fabregas un album na to zoma bena Fabregas tonga ki liboso un album na ye moi aura mo bezala ki wana moi aura vraiment aura ya comme album à Fabregas ta na un album au moins bena que moteur d'ingénieur habité Fabregas ni sali façon yo zo sala émission o poser ba question net bébé ndo mona ka innocent pe so ba sala na émission a répondre ka net bébé a muke mais aza artiste ya munene donc ndengo sala na émission Luka o se fait en face ndengo ya Mbiken piana. Ozo comprendre donc izala pena lenda parce que au moni lelo génération ba innocent wana pe eza génération moko ya kobetela maboko na ba Robino Mundibu na ba Fabregas et génération moko pe ya kobetela maboko na tonyo album à Fabregas Fabregas tam album na ye ezana aura mais album à tour comme ceux qui ont eza bena na aura te ça dit que eza entourage artiste to promotion te bomai Coronavirus nde bomi promotion Fabregas. Coronavirus nde bomi promotion Fabregas. Merci beaucoup Ken Pen, mais tout le monde qui dernièrement vidéo moi que les autres circuler sur Facebook, na ba WhatsApp na biso. Vidéo na circuler mais ba autres chango na elongi ya mon héritier watana ben so tala ki yango déjà. Bon, ngana tali vidéo wana te menazo kaka batu baloba. Ils ont une vidéo moko boye basali mwana héritier ba kabal tout ça mais ça linga bien te pe vidéo wana na osenga bana poto muteme kotindela ngango te na besoin pe ya komona ngote ata bino moko bo démentir que za mwana héritier te bo meka kotindela ngai vidéo wana te mais continue de bon faut visionner na mwana héritier zaneti mwana ngai na linga te place ba déstabiliser mwana ngana boti mwana héritier zaneti mwana ngai mwana ana botami na misu nanga abande école maternelle na misu na biso mama ya mwana héritier to fanda na na vivi mwana héritier koli na avenir moko na ba mère na biso awa so ngapena na osepela lisolo ba bando beta na kombo ya mwana ya héritier aza muke soki 13 ans soki 12 ans bo déstabiliser mwana ya artiste et musicien héritier pourquoi tout le baneza ba kabal parce que dernièrement tout le monde ba kabal bandaki pas Diddy Stone ba kosela Diddy Stone makambu ya bongo lokute yaka na sincère ti vérité yezalaka Diddy Stone te Kofi ava beta fali ava beta nini Bercy bakoselaki mwana makambu siko même makambu wana bokoseli fali eye lisusu pa héritier comment bolinga bosakana na milimo abatu héritier ngo pa pe malaise muke vidéo je te lâche soki ndini na comprendre te je te lâcherai pas soki ndini ale bozo isusu mwana na eli isusu ona bébé je t'aime gugu soki ndeni pona nini bozo luka ba actualité na bino kana na mutu ya héritier watanabe tout le ba ke ba artiste mso ba cible na bango ba soko take bango te ba komso take bana bango ba komi siko ndeni eza siko kabale betami tellement za na ba artiste tala coup d'état ezaka na musicien moko nda osala baninga ne ba musicien eza ba musicien mso ba bokola bana bakima bandaku tellement réputation bana beba bakomi okota na ba site ya pornographique balukaka mwana mo bakokana na mwana Kofi babimisie bakosa bato mwana Kofi botala video atsali et reverser que za nango mwana Kofi te ba créer lisusu mwana Fali et reverser za nango mwana Fali te ba créer siko tuko pa mwana héritier donc za ba musicien mso balingi ndenge réputation bana bango ebeba donc ba musicien nyoso ba réputation ya bana ebeba mais erosimba te mais quel penazo boya ba video mwana héritier mais ba tutu bazondima ngo eza mais oso boya ngo pourquoi
Non, eza makambo lokuta nga lobi boyo moni héritier naza mwana biso. Nga na kolinga te mwana na biso na moni kobotama na ye na kokola na ye babiloko ya bongo eza bien te. Soki toza na barankine tosala barankine entre biso na biso. Oza na nga rankine yaka ko affronter nga en face. Koluka mwana na ngai te. Bozo luka héritier na olinga muta déstabiliser te. Nga pena place na fandi mutu obando déstabiliser neti héritier na. Wana kutu na otia héritier pembeni. Na mwana neti mutu otoucher mwana na biso. Héritier na za mwana na biso akoli na maboko na biso ba parents na ye biso yo. Nga seri héritier boti mwana wana ngana wana boti mwana te. Mais mai na ngana ya héritier zaki na même puissance ya otiazemi. Ozo comprendre donc ngana osepela te ke mutu moko boye ozwa mwana ya héritier soko zalaka na guerre na héritier affronter héritier face à face. Koluka to bata masima parce que mutu asali makambo ezaka congolais. Oye bisanga te ke za étranger nde mutu asali kabalo. En plus na mona pe bino bato boya na lisolango ke ba vidéo ya mwana héritier moko to anango aseke za click na bino. Yo siko vidéo wana ekomi na téléphone na ona ndeni. Quel peine en parlant de la vidéo là mais tout le monde peut siko vidéo wana ekomi na maboko na yo ndenge nini. Comment vidéo wana ekomi epa na yo parce que bato ba otindela bino ba vidéo wana. Seke bino boyebi suksi place vidéo yango euti. Mais quelle peine à parler sur des héritiers mais apparemment que ces héritiers ont moi déstabilisation qui kuto mission balongwa mo ba nungu mikim kezana. Bon, kolonga ba musicien nga na okinde ko na biso Diego Alongwe. Nga mona ka Diego garçon moko intelligent tout ça ndenge na jijaka na musika. Bon, ba propos ya Diego kolongwa na moment oyo ya confinement oyo okopesa raison nini olongweli na okesa ya héritier. Okopesa neti raison nini parce que héritier ye moko aza bloqué na poto. Okopesa biso raison nini esali olongwa nzala. Nzala nde longoli si bien nini parce que soki nzala ifaki olobango clair que en tout cas na minute nzala ezali mto sala musala te biso pe tozali na fondation ya fali awa bakaboli batu baloso ba semul soki ezalaki nzala ngapi na ngana sengelo saki ya loso na saki ya semul bakabelo ata carton sardine. Pona minute olongo okese ya héritier o pesa raison nini. Pona minute activité moko ezo sala ezate. Yo siko opesa raison héritier salio nini. C'est ça. C'est ça mais azam moto ayi peta mama longoli. Nga lobi soki eza pona nzala to ko sengele saki ya semula ta saki ya loso ata bidwa huile. Ozomona te ko longwa ngwe community ya sans ezate. Est-ce que oli moi sino mutu kuna te bo. Bajar ya basi ya zo héritier zo basi ya bongota. Héritier linganeti mwasi nini obawela na Diego Milito. Linganeti nani? Awoli na neti mwasi nini? Yebisa ngai. Tala basi o héritier obaloba. O mwasi héritier to ba publier. Tala jar ya basi ya kitoko héritier linga. Ah, boni boy ko. Peut-être que bakanda pe ba voyage pour orchestre te bo. Na confinement onde fallait héritier mema po héritier mema ngambo po soki azu corona kuna héritier bakanga na famille ndoki. Ah, papa, vous pouvez savoir la raison logique quoi? Diego loko longweli yebani te vraiment papa. Ba musicien pena na habité raison et sali pena ya longwa na habité. Ba raison ngo pena na yebate na habité. Kolongwa pena sengaka olongwe opesi raison boye. Boye ko sala msu kolongwa pe ya mababe. Peut-être que moi si ne pena à la calette ninga mabete boye. Moi si na kalatika bana. Atika mwasi msuna bana. Mwasi mwa aleka na internet sa ke mwasi na ye akime na bana alobama bebo. Te antura soki asundola mwasi mususu na bana aluka zongela mwasi wana po boye za vie bien te. Po mutu alongwa musala dans le vide mutu alongwe dans le vide alongwe dans le vide. Ata basa poli Lumumba soki bayoki makambo ba soutenir Diego te. Adel toko ba good danger soki ayoki ba soutenir yete. Ba fait Louison mbata pena ba soutenir yete. Diego Milito zo sambuye neti kelika tende. Yo mutu na yebi oza muta mayele komi zo ba neti kelika tende vraiment. Ah mais non. Ken pena pena kelika tende ko bata. Mo ke mamu pena fotela hotel pena solo pour remi ko so en sera avec kelika tende. Remo so fort.
Kelinda aza muto soka sa l'émission batu ba mona net Iburi ki mo bo sa l'émission. Mais ce que Diego wana nga na considérer que tant qu'intellectuel. Obenge bana. En tout cas bébé de la presse bana mike boy. Bana ngo bakati ba kwa fibondeni. Boya te beaucoup te boya. Quel bien là. Ba singa obalera kelika tenda bango yote. Mama yana bino kelika tenda kenda. Yana bino kelika tenda kenda. Depa uti pota ye a bomonana. Yakate. Yakana yalo bana. Depa uti pota ska meme bino biloko. Parce que na biloko déjà. Non nous te depuis après ça biso kati lelo après ça biso souté. Yosko atika ka na ajili. Atika muke. Atinda ka bilo na musika. Ya solo. Oseka papa bino pena. Kwani oseka papa bino. Paso qui peut bien. Qui peut biso bien botela nga bien papa, bo filmer nga penja bien. Pas qui peut biso. OK, merci. Quel peine comment la bana keni katena tanda bazo pena be quel peine et ça london comment la bana moi la keli katena pena tambola boy sans cache na confinement. Omoni nga filmer bana batute mwana ngo fanda na ya inga kawa. Bon amoni aleki ka buiske ya to sa l'émission sans cache bon papa bangwa ganga kanga danger. Et ça linga pas si fort keli katenda akipe mwana ko. Keli katende pena ça la bien terre. Et si linangoti. Merci quel peine na to komi na suka mais na zomo na micro pe mingi na film do chapi ba vidéo na bité ki producteur suka ndeni. Masolo na to beta ngo après. To beta ngo ta na émission mususu. Merci beaucoup. Bambote na yo na tout balinga. Non, on a pesa déjà vu l'uzo mbata bambote Prince Yaweli. Batutu balande biso na pesi ba bambote. Merci beaucoup. Merci na Alain de BCBG qui na sima caméra, merci na Hilaire Clark qui na régie, na PSP Mote na Crisco Louvandi na Jonathan Kadima, na PSP mère na nga Yasi Yamba Mote, na PSP mère na nga Patience Mote na ba petit donc gérer ba petit no bien. Donc courage na fa na nga valide amwe c'est la vie continue. Rabison nous dit na PSP Mote Gaita Kasema Aldi Kuta Benjamin Kassiama, la personne mote Emmanuel Kassiama, Massa Nanga Chansaka Nos, la personne mote, la personne famille Kuta, tout mote, c'est que vous allez, l'angomé, Nanga, la couple, la coucasse, la personne mote, c'est que vous allez. Au côté, toujours quand ça boit, on a film, Olivier Mozo partagé, J'ai clé Chouabello, les Sabana. On se retrouve à plus.